bandi na kopesa bandeko nyonso mbote e bandeko nyonso bakolanda biso na nzela ya bilili esika bozwa miti kati nkolo oyo asangisi biso asali biso grâce tomona na pe na bilingi pe toza na pema to pesi bino mbote pe kimia na yeza katikati na mabota na bino pe bisika bozwami nga naza mama Shabani Micheline ndenge boyoki kombo na ngai bongo Shabani eza kombo mobali na nga moko naza Micheline. Alors c'est ma petite maman Shabani Micheline parce que nazo porter directement kombo mobali na nga kombo na ngai ezali Bonzale Iyanza Micheline et Shabani de kombo nazo ko porter ya mobali na nga nalinga babenga ngai mama Shabani Micheline po mobali wana nazo mériter pote esika azwa kinga ezo mériter que naza reconnaissant nte na bolingo apesanga et voilà naza moyembi ndenge bino so boyebi na yembela Nzambe pe naza messager de Jésus-Christ na teya kalilo ba Nzambe esika na banande na musala ko sala Nzambe na koteya yango pe Nzambe yeko bakisa nga likabo ya koyemba naza moko ya bankadre ya ba mama en plus na ndenge ya kelasi naza munganga pe ba o ba yebinga balandanga na ba émission ebele même avant na bimisa album nanga o ya Jésus la pierre angulaire na bimisa ki yango nazalaki ko sala émission et puis na sala ka émission na chaîne moko chrétienne na Kinshasa o ebengami CVV canal CVV et nazo sala ba émission na télé pe na carte na chaîne wala nyonso tout pona ko lakisa bato comment ndenge ni tokoyi ko adorer tokoyi ko guma mela Nzambe voilà oyo nazali oyo talisa présentation oyo talisa ngai mama Shabani Micheline nga na bani koyembela Nzambe banda bomo walanga na lenga Nzambe mingi na banda koyembela Nzambe nazali na 9 ans na banda na premier choral nanga na Kiri na zone ya Kiri nde esika onga na botami nde kuna place na banda koyembela Nzambe na choral nanga na longwe na Kiri na Kinshasa et na Aja 15 déjà nazali koyembela Nzambe na paroisse Saint-Antoine na commune na Bumbu wana zali na groupe vocal pe ba yeba kinga na kombo ya kombo o moko ya kala moko ba kombo o na linga sute kutumta benganga bato ba yebinga na kombo ya mbili bayebinga na kombo mbili na kolaki na kombo mbili na quartier na biso na Bumbu nde bongo na bandai koyema na groupe Talenta Musique ya paroisse Saint-Antoine et le on a frère Jules Wobena o a format kinga la kisenga nde basala ka do ré mi fa et voilà nde bongo na bandaki et puis tant on a silisi na chorale na groupe Talenta et vie tant on a eko bala vie comportement na nga ndenge nazalaki bitumba na changeaki te mobali na nga pekisenga koyemba nde na tikaki et na eko kuta na sikota na eko yamba Yesu na eko yamba Yesu na 92 na eko kuta na ministère à combat spirituel deska na eko kuta na Yesu na eko changer na eko yeba Nzambe azanani de soki nazo yembela mutango na yebi esiko malamu. Et c'est alors après des années, viva prophétie, ba message Nzambe bana ko pesa ngana minoko basa na Nzambe ke na sana eloko na Nzambe Nzambe ko tombola nga un jour na 90 na zalaki na musala Nzambe moko mona inga ka bo pour la première fois ayebisinga nazo mona bafula bato simi micro bato ozo yemba mitema batezo simbama na talaki ka bona sekai pona mona ke esika ne koko kokisama te nzoka ne Bible lobby la prophétie même si elle tarde atala elle finira par s'accomplir et voilà des bongo et na koba na musana Nzambe na eko se retrouver na kati ya ministère à combat spirituel et en plus na ko évoluer na église nanga ACPI église de plein évangile na Kinshasa et ndekuna na za kokoba musana Nzambe do ko yemba eko kutanga kuna na kata ministère à combat spirituel pe na ACPI pour l'album oh Jésus la pierre angulaire je crois que album oyo eza na ta Nzambe eza message o Nzambe alinga ko pesa libota na ye ngai tango ndeko Philippe tokutana kipo to banda ko sala album nazali ko sala ba émission na radio asenga nga cassette nanga ndeko Philippe Lubaso o aza premier producteur nanga on appelle Spembote na koleka mama te Bible lobi ko bossa na ba faible commencement te donc ndeko wala tanga a contacter nga ayoki banzembo nanga ka ya émission lobi non il faut to sa musala. Alors prophétie le bama na bande kebele net moko pe aza katika na biso frère Pepi
o lelo azosunganga katikati ya mosala na kota ya management azosunganga alobai nanga mukolo moko tozosala po tosala na radio moko tozosala na elebi nanga mama mukolo mususu na osepelo sala musana frère Philippe ya yeba frère Philippe ngala yeba kiete et puis ayebisa pe frère Philippe mukolo musu bongo alors nde songa kinga un jour tokutana frère Philippe na kobosa na yango te na liwa ya frère na biso Willy Ngonda et wana ezala connexion moko et to memani na frère Philippe na ndako nanga c'est alors tant to bondela kikaka to bandi ko bondela na salon nanga nguya nzambe kitaki et frère Philippe a simba makinga na simba mibiso to mema maki alors ndem kwala habité mama to sala musala bi photo o sala album na mituna ki album on obana ngondenge nini na ko sala ngondenge nini alors to benga ki frère na biso mbuta o na pamboli frère mbuta o sala ki programmation ya album nangai à l'époque nzambe a pambola e mbuta banza nzambe a pambola e aza frère moko beta ka piano malam aye to sali programmation ba ke ko tia ba ke nazoya banzemba ngona yebi tenga lobi na komi na studio baso yebisa nga yemba nga lobi nazo yemba o ezoya na mutu nanga seigneur sala nga grâce na ye ko la nzembo te bazo yemba nga la bandi ko yemba na sala album na 2 jours à pamba na yemba banzembo nyoso na kotisa banzembo donc nazo yemba et cela qui même que tant banzembe bimi nga mona yebi banzemba ngote na ça ko obligé na bana yekolango pour ça qui vraiment ba inspiration pour te tant to na retraite na bana va to côté et prière à 21 jours nzamba yebi senga siko nazo senga nzamba alla kisanga comment je vais chanter message ni alingi na pesa apesa na nzela nanga pesa libota na e et c'est alors ndenge album wana yaki na pambola nzambe pona ngo zaka na effort na ngate na koyeba na ngate mais na grâce ya nzambe voilà ndenge album Jésus la pierre angulaire et yaki mwana soka oti ko botama aza ndenge ni ayekola ka koloba il faut yekola ko tambola je crois to ça une bandeli na sala ka album lelo kokisi 3 ans na moni ndenge objectif nange ezala kinana nzamba benga la musalango eza ka pona bimis album mbule ye na bimis album na ngala yeba koyemba ngo ezani bon si le plat koyemba mongongo ezali ba inspiration ezali mais nzokande koyemba ngo ezo senga ke pe ezala organiser na yeba musala ngo ezala ka ndenge nini production li koloba nini ko bimis album li koloba nini producteur li koloba nini management li koloba nini de na meka ko découvrir so ko organiser ba journée na meka ko découvrir na linga tena mitika na nde balobaka bolo ngulu bo de na bimisa kaka eloko bon taba parce que soko tali malamu tolinga ko yeba te tangu totika kaka ke nzamba apesi ngape na bana continuer kande ngwanzo kande bible lobi na kati na foi to bakisa connaissance to bakisa pe science alors nde na simalango na meki ko tambola ba mboka o nyuso tu o esika nani album lange koma ki eske bazo benganga eza na poto awa to pe na ba nini na ba village na biso kuna na ba mboka po l'intérieur alors tant na meki e bani ko fungula nga mayele ndenge na ko koba musala alors je crois que d'ici là toza ko préparer deuxième album na biso bande ko kala mingi te ba koyeba même titre nango na si na concert o bakolanda wa na yemba kinzembo moko ya bolingo ya motema pote na komo yebisa na tali bolingo elekanga koleka batu nyonso ya mokili alors je crois que organisation pour la production eza likambote pour un premier tasiko loko la produit na ngeza na aussi les marchés dans la bimisi deuxième produit na na Philippe le basse na Philippe mais na kati ya musala ne concert on a besio na pesi merci mingi pote nzamba disposer bato na ko kuta na ba producteur mususu neti ba frère Jacques to sene musala oyo kuta zaki na programme te o musala linga ozala te poti vendredi tokei ozo senti que muto azwaki engagement ya kosala musala sala futite ta makamba yemba kuta na lango mais ndeko anta to sala ki appel na ye ayaki na aide ngai moko pe na tie moyen pour que yesa ku façon te donc musala o ezoya nzambe ye moko ayebi mutu nani oyo a disposer pona kosala na ye musala
alors na équipe nanga mobima nde manager nanga azali pe équipe musuza na Kinshasa bango nyonso bato nyonso bazali bayebi ndenge nini tozo meka kotala musala to senga nzamba sunga biso pe mayele bande mayele pe ba prière bandeko e ko sunga biso et voilà pona ezo concerner nazo laka ba la nzambe na ba pagano ba ndaka biso o bientôt bazo koma ba la nzambe e ke nkola zo sunga po libonde na ngeza mikolo message na yemba message ni eloko ni ko ramener bato eloko ni ko connecter bato na nzambe. Merci, merci papa la malil na bien ma kamboa biso la Kinshasa comme ça na biso na ba 36 degrés et papa aimé vraiment pour na to kabola na so ebisa nzambe aza bolingo motema tala kaka to komi komona ba mboka o banzete kauka boye pe bolingo ya motema nanga bolingo ya motema nanga ezali yo Yesu nanga bolingo ya motema nanga bolingo ya motema nanga ezali yo Yesu nanga bolingo elokotanga yo esukolinga bolingo eleki ngai nyonso bolingo oyo efuti bomoi nanga ezali yo nkosi nanga bolingo oyo epesi nga libota epesi nga bandeko mokili mobimba eloka kobwaka ezwitina ezali yo nzambe nanga. Voilà, que le Seigneur soit loué. Amen. Jouez, Zibénance, Abinela, Azanza Gomba, Ole Kumunza Gomba, hey! Ole Kumunza Gomba.